Salut et bienvenue sur cleboaoriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi, Ndeka Nalobela Rabino. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. 5 minutes, il y a lelo na vandeli yango penza na yelelo devant bino pona kolobela bino peuple congolais to sepela parce que kana chen nyangala kata wana petit wana rwandais a commis na suka. Ba américain bazui prétexte que bazali menacé na ba intérêt na bango na Congo mais ezali kuta nyoso tu wana ezali pona koluka porte d'entrée ya ko kotisa ba militaire na bango na terre na biso ya Congo po bazwa kanambe vivant parce que il faut bazoe vivant pour ba récupérer ba biloko nyoso tu donc naza ko yebisa bino peuple congolais passe na biso ezali ko si la kalaté donc na minute na zolo bana bino ba militaire américain bo monaki bazali déjà na mabele ya Congo Brazzaville parce que Sassou Nguesso fatigue la bango passage pour yemoko pe azana infrakata donc pour masolo na yesi là il faut attiquer la ba américain attiquer la bango nzela ba kota bazola biso kanambe munyanga la kata wana ya Rwandais petit wana donc asakani na biso mingi asambwe ko sambwa na minute susu bichi ngobile za sous contrôle américain donc tozali kozela. Le 23, avant le 23 déjà, peuple congolais tokozwa ma solo moko toko sepela yango parce que ma solo ezali ko kende bien na côté Angola kuna donc Sadek essaie vandeli ma solo ba belge peut déjà baza prêt donc ezali ko tout jeter boyeba kenyanga la kata wana na ba médiocre na ye ba komi na suka pe ezali li sekite mbalo penza peuple congolais toko sepela parce que nyanga la kata wana akokende. Bino mo bomona ke po na nini mboka na biso RDC zonga sima po na nyangala kata na parce que nyangala kata ona petwa na Rwandais azali Rwandais omoni le temps bala kisaye ko loba le temps bala kisaye ko lata le temps bala kisaye ndenge nini longine ko makamwa marque mo neta ba congolais mais le lo komate il a saka azali longa ba Rwandais et zubiso temps ba plus de 10 ans yango moni ke to zongi na sima donc mutu moko ta ko ikondima susu Shadari o botala elongine ndenge ezali Shadari avant elongine bonga pe azo biso ata ba 5 ans donc Shadari ezali kana chen Kabila donc bango tout ba médiocre il faut ba pakata mbango faut ba sala tout la mwisi ya zaza toko tala esika ba kokende mais peuple congolais siko tozali koyeba te peuple congolais tozali on dirait ko bossa na bitu na biso combat na biso soki ezali nini na yebisa bino ke peuple congolais azaka na rancunier te bomoni ke donc kanamba boma batu asala ba biloko mabe tango kaka lobika bimisi dauphin donc peuple congolais asani ta bosani oh non donc aza penza mutu bien tala kutu a respecter constitution donc ezali a respecter constitution te azwa ki ba pression ko sakana te moni ba machine a tricher wana ezaki programmer pour na ye ba changer ba donner na kati donc peuple congolais ezali to bosse to koki ko bossa na yete petit wana ya Rwandais nyangala kata wana ya ko sala passation de pouvoir na mboka na biso te azo mériter yango te donc tokoki ko bossa na yete parce que tozomona siko congolais a komi ko sala bitumba entre ba candidat présidentiel donc Fayulu azoko bunda siko yo na Tshisekedi Kamere nana ezali komba yango wana te komba na biso ezali ya nyangala kata wana ya Rwandais fazwa masolo na mbutu to na dikosi ndenge kaka na lobaka yango donc to tika ko kota na distraction to kotisi même ki tribalisme na kati donc yango na zo tiele bino extrait boyoka combattant munene azaka na Afrique du Sud na kombo ya chinois alobeli makambo yango donc na tibino boyoka combattant chinois na Afrique du Sud oyo alobi concernant makambo oyo ezali koleka ekomi même na makambo ya tribalisme. Mbote na bana poto nyoso bozali na Europe partout na Amérique Canada ezali wabino combattant chinois na remercier na vieux César Ngadi na 5 minutes oyo na signifié na les 5 minutes abaki no chinois sala 5 minutes na yo na kuchayo yango bomoni nga na ye appel na nga oyo na yeli na ngo lelo ezali ki to cesser tribalisme na régionalisme parce que na moni tribalisme mati makasi c'est comme na niveau moko ya mabe biso to bana Congo Muluba, Mukongo, Muswahili, Mungala, tout ça, papa moko, maman moko. Alors, toute qui occupation rwandaise, biso to se plonger na bitumba et ba politiciens congolais.
nga mutu ya Fachi, nga mutu ya Fayulu, nga mutu ya Jean-Pierre Bemba, nga mutu ya Boé. Non. Nous avons un problème très sérieux. L'occupation rwandaise, c'est ça, na mboka na biso, ekangi mboka na biso. Comment nous allons faire pour la désamorcer? Occupation rwandaise, c'est la wana, biso toza ko bunda. Biso bana ya Congo, tokomi ko bunda entre biso. Mais ba Rwandais ba sepeli. Babita encore une fois de chance sur peuple oyo, ba ko comprendre kaka te. Est-ce que ba combattant IDPS, ba combattant MLC, ba combattant INC, est-ce que boy ba valeur ya Congo? Est-ce que bino boy valeur ya Congo vraiment, valeur ya Congo et bakata mboka on a sous-continent? Il y a la complicité, il y a la communauté internationale, n'a pas tout si pas on a besoin de balkaniser pays na biso, mais bino moko bozo bunda. Hein? Bino moko bozo bunda entre bino bozo bunda. OK, moment auto comme nango ezali moment ya ko unir ba force na biso. Tous la together, tous la esika moko. Mais bino bozo bunda, bokomi ko swana, bokomi ko bomana. Hein? Ba accord il y a Genève. Ils ont bel et bien, ils ont bien. Mais Fachi bango na Vital Kamerhe roi Kanigizi. Ba BBC makamunyoso. Pour le bandit sur IDPS pour comprendre que non, ah non, Fachi a qu'il ba accord, ba signé, il a mis sa signature mais le coup la boy toutes les médailles pourquoi yo boy signature oyo? Non, Fachi ou rien. Au moins intellectuel, membre IDPS intellectuel licencié, mais à s'exprimer le roi mon amour Fachi ou rien. Est-ce que Fachi est plus que le Congo? Hein mes frères? Est-ce que Fachi est plus que le Congo? Hein? Fachi est plus que le Congo? Mais nous devons comprendre pourquoi fanatisme il y a bongo? Pourquoi tribalisme et zongi sur na mboka na biso? Hein? Abat le tribalisme. Na sengi na ba Congolais nyoso. Il y a Sud Kivu, Nord Kivu, Maniema, Katanga, Kasai, partout au Sangana. Ce n'est pas le moment où on a des discussions, des divergences, il n'y a pas Pamba. Et quoi aboutir dans mon côté? Le plein balkanisation est déjà prêt. L'éclatement du Congo c'est demain. L'éclatement du Congo c'est demain. La Belgique et la communauté internationale ils cherchent à balkaniser notre terre. Alors tout ça là uni. Au moins sur le côté de la division. Ndeminde va rejoindre pour la bataille de diviser. Tribalisme et côté. On va proposer à Kasaïen. Bon, tout à Kasaï. On va proposer à Kivu. Tout à Kivu. Mais, moment où ils allaient, moment tout sangana. Unite. Together. Il y a un monde qui sauver biso. Et c'est un moment où il y a division. Dans la diaspora, tout, il y a France, il y a Belgique, il y a Italie, il y a Espagne, il y a Suède, Danemark, Finlande, Luxembourg, Tina, Hollande. Tout ça together. Il y a Afrique d'ici, tout sangana. Muluba, Mukongo, Muswahili, Mungala, tout ça, papa Moko, maman Moko. Nous devons unir nos forces. Je sais que nous n'avons pas les armes, mais unissons nos forces pour libérer le Congo. Vous comprenez? Nous avons combattu l'IDPS. Pour le but de l'élection, la machine a triché. Parce qu'il y a une machine à tricher. Machine à voler. Un fichier électoral corrompu à 10 millions d'effectifs. Est-ce que vous avez un danger de courir dans la République? Danger de courir. Est-ce que combattre l'IDPS? Vous voyez bien que machine a volé. Ata Fachi a yé. Naba ange. FCC va tricher l'élection. Vous voyez bien, vous le savez bien. Comment aller accepter? Et puis vous le dites, nous avons une élection. Donc l'élection, la machine a triché. Est-ce que vous allez gagner FCC? Est-ce que vous allez gagner Chadari? Avec machine à tricher, vous allez gagner Chadari. Mais bandi kolanga IDPS bo raisonner bo kanisa toti musika na bitumba oyo ya occupation to bundi mingi to komi na courbir bokeba IDPS bo kozaba responsable ya makambo koma na Congo parce que bino bolingi machine à tricher tango ba emettre koya tango peuple nga kolinga akondima ba scrutin oyo ba kopesa te pa ba to FCC ba kopesa résultat que non Chadari a gagné ba to ba balabala moto ko pela to kufa nous allons encore perdre beaucoup de nos frères et nos sœurs bon ça va responsable parce que biso to bisi bino to lingi machine à voter te et ça machine à tricherie Fayulu a dit non mais IDPS a accepté n'a pas si raison à Moubaka a raison Moubaka a dit que le dauphin c'est pas Chadari le dauphin est à l'opposition je lui donne raison Ingeta na suki siwana
Donc bino moko qui combattant chinois ali combattant munene na mboka ya Afrique du Sud omoni pesi mawana passe na motema boki makambo lobby ezali penza na nzela parce que ezali kopesa ye passe na mawana motema na ba congolais nyoso on dirait to bosani but na biso ya combat to komi kokota na ba distraction parce que kanambe mutu azo sala tout apanza pour mieux régner mais et simba kate parce que yé aussi lié solution communauté internationale c'est lié solution de toute façon bino boyebi question qui ba américain ba witi États-Unis d'Amérique ba longwe na mboka na bango ba ye wana ba kozonga pamba te il faut ba kende tina suka ya mission na bango ti ekosimba donc ba kangela biso kanambe après ba pesi biso eto pese ma solo na mbutu pe na dikosi donc bino moko nazo kisa bino bolanda oyo nanga ye moko mokonzi ya seni oya lobby ako proclamer ba résultat oyo ekobima na kati ya ba machine na kati ya seni donc depuis mais aux la manuel donc yé ezala bango bino bozomona on est GI azo sala GT donc ako kende exil na mboka mon côté ako proclamer ba résultat ndenge ko salma bino moko boka nanga oyo alobi ce qui les loyo de konanga ce qui les loyo opposition a gagné élection okokota na RTNC o izali entouré na JR face à face à Kankokolo au koti na kati matiti likolo pe au tangi ke ndeko tel ya opposition a gagné ba élection. Merci beaucoup. Est-ce que l'opposition, ce qui a gagné vraiment, n'a pas ça l'endengeni, n'a pas eu sa bande konanga opposition et n'a pas eu la bande konanga majorité la même chose. Travaillez pour que vous gagnez. Nous pensons que les élections c'est la ville de Kinshasa. Non. 40 millions d'électeurs, Kinshasa n'a que 4 millions, donc 10%. Vous pouvez gagner le tout à Kinshasa. Allez voir, allez nous rencontrer tous les villageois. Donc, à ce point, je peux vous garantir, je suis président de la Commission électorale nationale indépendante. Je n'irai pas en exil, je resterai ici. J'annoncerai les résultats qui sortiront des urnes. Il y aura des urnes au niveau de 80 000 bureaux de vote. Mettez des témoins partout. Envoyer des observateurs, c'est ça la vérité des urnes. Et nous annoncerons la vérité des urnes. Merci vraiment. Donc, on a concept ya sika. Donc, il y a problème ou kendia sali binomo bomoni et ça. Peuple nyo surtout congolais a poser ma question na mutu oyo azali na actualité. Donc, binomo boki nanga lobi ya ko bangate. Ceux qui pensent nanga donc ba médiocre wana ba poli donc Shadara poli ngai nanga na ideg na bino on sait les 5 minutes spécialement pour na CENI pour nous penser que CENI c'est une commission moko vraiment nationale indépendante mais tokoka moi mais total la kakandengi ekoleka donc dans cela que ça bino siko bino moko mona ke mboka na biso donc ekomi siko na bakambo moni ndengi ba opposant ba kabwani donc côté musu ekomi Kamere na IDPS donc il y a Félix Tshisekedi côté musu Cezali Jean-Pierre Bemba na Moïse Katumbi bino moko ka message Jean-Pierre Bemba na Moïse Katumbi ba pesi pour na peuple congolais tata ba maman bandeko ya mboka na biso lelo to bandi campagne électorale pour na maponami ezali koya pour na mokolo ya tukumi balé na misato na sengi na bino nyoso tu batata ba maman bandeko bozala sima na Martin Fayulu azali ndeko na biso opposition mobimba kondina na biso koma pour na maponami oya mokolo ya tukumi balé na misato na sengi na bino nyoso tu bozala sima na ye boyebi que to boy machine à voter ezali machine à tricher na sena lobele bino to boy pe ba liste oyo lukuta ba liste oyo électorale oyo seni a boti pona kokosa biso to lingi mapona misalama na ba bulletin de vote oyo papier kasi loko to sengi na bandeko nyoso tu na mboka na biso bozala sima na Martin Fayulu yende azali candidat na biso candidat commun ya opposition na toni bino ko tonda lisusu mais nazo senga na bino eloko moko tozala bomoko pona ko bongola lobby régime ezali koya o ezali wana pe tolingi sikoyo Congo ezala Congo ya sika ya malamu pona bandeko na biso nyoso tu ya Congo lisusu merci mingi na tondi bino ko tonda ba mama ba baba tunamilomba sisi wote mkuye kumkongo ya kandida wetu numero 4 Martin Fayulu parce que mukini yetu inalabika kabisa mukini yetu ifo ende kumbele mateso yanapita pendant 20 ans ile tunamilomba ni ya kusema tukamvote shibote Martin Fayulu mais tunakatala ile machine à tricher machine ya bongo ile taiba ma voix ni ma voix électronique il faut kuikatala kabisa
na ile ingine tunamilomba ni ya kusema ile fichier corrompu, ile fichier ya bongo tunalomba mabulletin a papier muvote pa papier ya kusema ule tunamiletea juu tutengeneze mugini pamoja na ndugu yangu Jean-Pierre Bemba eko hapa shibu wote tuko kumkongo yenu, tuko kumkongo wa population. Mulituambiaga tuchakule candidat commun, turichakula candidat commun. Muyu asema kule tuko nenda ni kubintu bizuri, me mashine ya tricher tunabikatala. Na ile tunalomba ni ya kusema mkwe kumkongo wa Martin Fayulu juu mukini yetu ende kumbele. Aksanti, Mungu amilinde. Donc Milo Moro Bolandi, donc Moïse Katumbi bazali ensemble na Jean-Pierre Mbemba, boyoki message bapesi. Donc total la kaka ndenge makambo ngo kozala parce que ba mpe bazali kolobake, bazali na donc na souci ya mboka côté musu bazali bake bango de bateki mboka, ba musu bango de bateki mboka to makambo ngezali nyamu na ba côté ya ba politicien na biso ya wana ngai nazali ko vande la makambo ya sous-titel. Donc ya mona soki na sisi ba makambo to kota bebiso siko ya sous-titel parce que mboka na biso avait bonga 30 ans ou bien 40 ans. Donc mieux faut bâtir représentant moko congolais à vandiwana comme rôle ya président, mais azo kipe makambo ya finance te, azo kipe richesse na biso te, nyoso tout ezali na ba mindele bazali ko kipe makambo richesse to pesi bango cahier de charges ezali to dans 10 ans il faut boye. Ceux qui résister c'est bon, ceux qui résister pesite to changer pays mususu. Donc na kansi na ndengwa na nde to ko s'en sortir parce que ba politicien otoyoka kuna mabetoka kutuma betoka donc ezopesa biso mutu pasi tozomona ke bazali incapable ya ko memamboka na biso to s'en sortir. Donc siko nazali ko sabino sénateur Mokonda akangi me pasi na motema ye sénateur mais alobi lelo akoloba boyoka oyo alobi ndenge nini dauphin akomina no président te mais bisika biso bakomi ko yamba lokola président. Est-ce que ba candidat mususu o bazali ba ko yamba bango ndenge wana azali ko déplacer avion à na ba ministre azo tambola na cortège na ba soda. Donc ba soda ya oya ekolo ba komi ce qu'on a disposition ya candidat président de la République. C'est normal te. Ndenge nini par exemple okomona candidat na kati na équipe de campagne na ye ba konzi ya l'état ba komi batuna ya musala. Président ya Assemblée nationale a commis ba pesi musala nini a recruté ba témoin. Deuxième personnalité de la République. S'il vous plaît. Deuxième personnalité de la République. Partout dans notre monde angoté. Ouane zali kolakisake et kolonabiso et dindi vraiment. Tozaina katia mai. Nous avons atteint le fond. Et au comment on a même présent à l'Assemblée Andimi Pebozo Bango. Moi, après sa kilo dans autres nae ezalité kengai deuxième personnalité de la République n'a qu'au soutenir bino mais n'a qu'au zanakat une équipe de campagne té. Mon na vote n'a qu'au voter candidat. Donc la monique que biso bana Congo tant maréchal les aki bongo té. Té bipa biso en Afrique ezalaka ndenge wana té. Ata tango ya maréchal. Même temps il y a candidat unique, il y a candidat unique. Au commun, il y a gouvernement nyonso. Baké ko la campagne na président. Il y a na bateau, il y a parti. Parti, il y a na bateau naie. Il y a ministre, vice-ministre, tango dernière élection au président Saraki en 1984. Il y a na gouvernement. Président à Sénat, il y a premier ministre. Non, mais nani MPR non jamais MPR c'est une organisation naie bato nainde bazo ça la campagne makambo ngozo pesa peuple congolais kandana mutu pasi na makambo yo totala kaka tokompela mois de décembre ngo tokotala place tokosuka mais nazo kusabino bomona sikoyo donc politique on komi elengi na koseka na kanda boyo kabino moko nzembo oyo refrain oyo mikolo oyo Félix Tshisekedi azali ko sepla boyo kaye oyo azali ko senga na base na ye oyo ba yembela ye oyo azo sepla na mikolo likambo ya misato etali binonde base
Boye melangana nzembo wana lisusu. Yoka bas. 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 Donc bino moko boyoki et community donc makambo seka na makambo ni en tout cas Congo na biso na kanisi mboko yo mboka mususu la Afrique ezali na makambo bo ezate Congo ekomi na niveau moko ya ko sekisa na banini totala boyoki bino moko zo senga ba embela ye base ozoka donc ye moko azali ko seka donc totala place to kosuka na ba politicien o donc nazo esa bino moko boyobi ke na télévision toza na 5 minutes avec César Ngadi tout le monde est d'accord sikope na radio boyobi ke tozali na rendez-vous avec le patriote, tout le monde aussi est d'accord. Moi, César Ngadi, Kleboa, retrouvez-moi tous les samedis de 14h à 16h dans l'émission Rendez-vous avec le patriote sur la MNG Radio 99.7 FM. Donc, semaine où vous allez koya, na ko sangisa sikoyo kozala débat entre bato INC, IDPS, MLC. Il y a bakatumbiste pe barozala na plateau moko donc bino bozali wana il faut poser ba question na bino bokaki semaine dernière oyo na yambaki Dieta Kabuya po na Martin Fayulu boyokaki mutu batunde bazo benga bazali ko tomboka donc émission oyo ezali kolanda émission oyo ezali koya na sengi na bino bozanga te yango na dès à présent bo s'inscrire ndenge bozali komona bokoti na page ya Facebook kleboaoriginal.com bo s'inscrire. Donc, vous allez like ou bien vous s'inscrire. Ou vous en live, en direct, vous poser ma question Nabino. Donc, si vous avez presque à la fin, il y a émission Nabiso. Donc, dès que vous allez beta sete boye bake nyanga la kata wana peti wana rwandais a komi na suka bako kangaye na ba américain na maboko. Donc, ako bikate ako zwa solo na mbutu pe na dikos parce que tango ya ko bima kimi donc ba médiocre wana tout ba ozasu na tina rolobate ba soda na ba zasu na tina ya ko bundate bo mona ki tango papa maréchal a bima ki na mboka ndengi muza kota ki pepele donc il sala maka ndengi moko ba américain baza déjà na pembeni baza déjà prêt boye bake congolais toko sepela parce que nyanga la kata wana peti wana rwandais a kozwa ma solo na mbutu pe na dikosi donc ndenga na lobaka to komi na suka ya émission na bino. Je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de nous faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire. C'est la fin de ces 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver dans 48 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Nyangala Katawana Petuana Rwandais à Rozoma Solo Namputu Tonadikosi. À très bientôt. Avec Sepela TV, besoin que tu aies ma banyongo ezate. Pour pas na biso nyongo ezalate. Ça peut faire un mois que foutite, fouta 15 livres na autopélicio. Ça peut faire 6 mois que foutite, fouta 15 livres na autopélicio. Même plus de 1 an, ça c'est plus de 1 an non foutate au kanisi kozana nyonga makasi. Komi tungsate maman, komi tungsate papa. 15 livres à pamba pour rétablir service non. Et je te dis on va na andako Europa Bilinga Sepela TV. Amis internautes, bonjour. Retrouvez-moi, votre journaliste de marque Mado Chako, la Oprah d'Afrique, la Venise de la République démocratique du Congo, dans votre nouveau concept Arbitre. Votre émission qui a pour but d'accueillir tout corps de métier artistique. Mado Chako, la Oprah d'Afrique, arbitrera bien sûr le match qui se tiendra entre votre invité et vous à la radio Nouvelle Génération MNG 99.7 tous les jeudis à 14h30. Rediffusion le dimanche au 01 64 38 54 68. Le numéro WhatsApp 07 68 95 58 03. Je vous assure, soyez nombreux à participer, vous ne serez point déçus. Restez scotchés, celle qui vous aime,
qui vous estime. À bientôt.